Mbote libota na ngai ezalaka bino yango tobundaka mpona bino toujours tokitaka ba prix. Donc nazongisi lupango oyo mpona koloba na bandeko na nga ke lupango oyo tokitisi yango prix. Totiaki yango $50,000 à discuter, mais lelo mukolo na ngwa bengi tosololi na ye tozokitisa yango prix. Donc tokitisa yango prix makasi lupango ekomi na $42,000 à discuter. Donc, au lieu de $50,000 à discuter, le pango est na $42,000 à discuter. Donc, on a niveau bandak oyo tokende tozonga poto ye baneni tokosolola par rapport ya prix. Merci. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens reine. Quand je suis dans le bloc, bébé. Mbote libota nde na lobaki toujours que nazongeli bino na lupango oyo poto 8 ans ya kosola na mukolo na ngo kotalisa ye nde bozobenga nde bozoloba par rapport ya prix. Donc tozwi compromis ensemble na pourquoi lelo tokitisa lupango au prix. Donc yango moni nazongisi nsu na marché na prix ya lelo o tokitisi. Donc lupango o nde na lobaki awa toza na commune ya Ntele na Kinkole. Lupango o eza na Kinkole côté ya Bangomba te côté ya Mabulu te. Eza na Ntele Kinkole arrêt virage okiti na pont entrée au bakota rapona ko lia maboki soit au quai du fleuve. Donc aérokitika na pont na ba CCC wana oza mobimba. Donc lupango yango nde totala eza na ndako munene o kitoko batongi itikala ka finition. Donc awe lo etikala ka karo tota libanda tota pe na kati. Donc a toi libanda ndako o totala eza ndako 3 chambres, salon, cuisine munene, deux salles de bain na kati na bandeli. 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain na chambre à parents, salle de bain na couloir, toilette à libanda pour nos visiteurs. Donc à toi libanda tozo total tozo évolué à toi libanda oza entrée système à entrée et à tozo évolué avant to na kati to l'accent mobimba vraiment libanda pour baloba libanda za kati te kati za libanda te. Donc to komona libanda za danger na kati to moni mayobo. Tout comme peut tomona na kati eza danger mais libanda tomoni mayobo yango to lobaki to banda libanda poto kota sko na kati totala lupango ndenge ezali poto e bandenge ya ko liquider yango. Donc à partir ya ndenge to kotalela yango nde to koyeba lupango eza bientôt eza mabe mais na ba niveau ya ndako déjà mutatongi boye nde to lobaka erozo somba lupango tala prix ya terrain o mutako somba na Kinkole na Kilelo utali ukalikile sko ku oyo mutabimisi pona kotonga boye yango nde tolobaka kotongeza pasi. Donc ero moni moninga tongi bo azoteka ero discuter zana mutema ya kibumama zana na mutema. Donc oyo eza toilette visiteur nde tolobaki toilette visiteur, toilette ya bana misala, toilette ya mutakenge la lupango, sentinelle tout ça. Donc ana ndenga sima tozana entrée ya cuisine. Entrée à cuisine, topusana bomona. Entrée à cuisine, yangoyo. Aux portes à cuisine. Aux portes à cuisine. Et puis, tous en la moins, terrasse mon basala awa. Pour la évacuation à maï. De yangoyo. Terrasse na yangoala. Et puis, tous en à part terrasse na tout moni, ils ont la chambre de visite. Oh, ils ont bien prévu pour eboka maï libanda. Donc maï oyo to na cuisine balam sur la sani tout ça et bimara direct libanda. Donc oyo porte ya cuisine yangoyo bien tapé porte à cuisine yangoyo ba fenêtre auto total na tour to moni plafond ndenge ezali. Donc plafond moni mabaya ezana ya sika. Donc eza plafond arme sala sala yaka kocha
carreau na crépissage na ndenga libanda pour na ndenga kati apparemment et ça déjà oyo eza ba fenêtre ba chambre tozo baluka tozonga siko liboso tobeta masolo na lobi lupango oyo euti na 50 000 mais eza sous 50 000 te ekomi 42 000 $ à discuter. 42 000 $ à discuter. Donc déjà moko na ngapesa ki biso place azo suka. Donc ceux qui osera intéressé benga biso to solo là to yeba ndenge ni to kobeta masolo bato nyonso o bobenga ki ezalaki na 50 000 bo proposer ki ba prix moko boy na komaki na kaye na obenga benga bino to yeba ndenge ni to évoluer pour ba document eza bien à toi na salon ba document eza bien sans problème. En tout cas lupa ndako oyo installation ya courant déjà esalama. Installation courant déjà ezali eloko etikali kaka kotia ba ampoule kopelisa. Donc installation courant déjà temps normal partout salon ba pièce nyonso eza déjà na courant na yango. Donc eloko etikali ezaka kotia ba ampoule kopelisa na mo ba quelques singa ndenge ezalaka toujours à toi la chambre de parents eza na toilette na yango. Chambre de parents na toilette na yango yo. Donc toilette à parents yango bon installation plomberie nyonso déjà ezali bo mona ba tuyau ekiti donc plomberie au basinga courant à tobimi total à part ba chambre toilette ya couloir yango pona bana ya dans installation plomberie ya dans installation courant donc eloko etikali ezaka finition donc kochacha biloko ndenge ezalaka toujours ba cuve tout ça là. Donc le palais maison na ba norme bien palais eza na commune na Kinkole pardon na commune ya Ntele na Kinkole donc kinte na Ntele Kinkole aremo ya bien donc Kinkole ya bangomba te Kinkole ya ba érosion te to na Kinkole ya ibandela Kinkole donc R4 pont arrêt virage entre libongo donc pour na ba o ba yebi ba kenda kolia maboke entre libongo maboke yango wana arrêt na biso donc eza na Kinkole ya ibandeli a to tambola to tala toujours parler ndenge ezali a to dana cuisine yango wana moni lupango ndako mobimbela dana carreau et pardon eza na plafond eloko ezozanga eza nde kaka carreau donc so sombi yango na ba prix wana o chesi carreau au sel ba finition mike oza mobimba. Donc voilà un peu présentation lupango auto yaki pour représenter bino donc tunto bima libanda po mona pe moi libanda o mutuka to luwaki to yenango eza libanda ya lupango donc et lupango eza isika mo eza isolé te lupango eza bien eza na côté ya quartier côté ya terrain qui bouissa Kinkole so komika na arrêt virage tuni terrain ya qui bouissa oza mobimba donc lupango eza clôturé avec portail 42 000 $ à discuter. Merci pour nous avoir intéressé.